biso toujours nde tomesana koloba epa na biso tozala tozali mpe tokozalaka kaka kati ya bandako na bino na babiro partout oyo bozwi occasion ya kolandala kinoise miso aigle naza besoin non bosabone osabone bomaesinga minute soki osabone na 2 minutes soki osabone na komi na 3 minutes. Bonjour, na balantignon sur Toza TV. Oba message kolanda chaîne kitoko Toza TV, chaîne édition internationale, chaîne YouTube. Yangonde tope sa kabino ba message ebele a Toza na émission ya standard, émission standard. Wa pesika total sa kabino ba réalité ya mboka to yambela kabino. Ba sorti nyonso ba invité mais lelo to sa descente na quartier mbala botami na kati ya quartier ba diadig na commune ya Selembao. Tu es visiter orphelinat Zappé, tu es kotala ba orphelin na biso o bavandaka na kati to e baba souci na bango pe te oka ba histoire na bango nini o babengiseli chaîne kitoko Toza TV na yango nazosenga na biso na bino tolanda na bokebi nyonso message nini oyo babombeli biso na profite kopesa mbote na ye moko boss de boss babi plastique Zappé nzita na pesi mbote sike ezwami ye mpe na pense su kopesa na yo moto osabona na kati ya Toza TV mpe yo moto ozwi occasion ya kolanda nga lelo na pesi bino bambote parce que la kinoise miso aigle mirvi makola alingaka bino lelo alobi ayene na titre ya mama olakisi te mais aye na titre ya la kinoise ya kopesa bino message kitoko yango nazosenga ngai na bino tokota po tolanda message nini oyo bana babombeli biso asuite kombono nani Jadin nani Jadin Chibang oza classe nini 6e oza 6e des humanités to primaire siko tokuti o a na kati ya orphelinat Zappé oyaki a na age nini nayaki na age ya 10 ans siko oza age ana 15 ans siko oza 15 ans ndenge oyaki a outaki wapi limete pana papa biso siko nini esalaki oyo ya a pa biso abalaki mwasi mosusu siko mwasi wana abandaki ko soki bane waya na bango so basali kam nyonso abanda olobaka ngai yango siko ntango papa ayaki ayoki makambo ande papa abenganaki yo ntango abenganaki yo siko oyaki mbamo a toleka te na kipazer nde bamosu bazalaka kishege bamakambo wana nyonso ntango na banda oya bato bazwinga bayotikana na polisi oyo ezalaka likolo bazwaki yo wapi bazwaki nga ntango amona ayale nakomi na wenza badiadi ale nakomi na wenza badiadi ti bayaya mobo nde bayebisengaki bayotikanga ai papa aza te nde bazwa bayotikanga na la polisi nde etinde na ya siko ntango bando ya malembe bando oluka orphelinat to obando otambola noka esika ote ezalaki te obandeka otambola olali mpe na banzela na bawenze to wapi bawenze okoma mpe na basistem bashege mosusu omonaka toki bapazer kobenda biloko tenga bando ozobimaka te na bando otambwaka malembe ti nzambe asungi oyeba siko ntango oyaki a bazwaki yo mbala moko okutana wana nani papa aza te naye mopa aza te apo ayambaki aya kovandiso a siko nde bozovanda anini oyo oyomonake esengaka basalela bino basalela bino boza bien siko so olingi osenga lisungi epa bato koloba bango nini bato mite ya malamu bayela biso babilamba na biloko olia mpona bafete bilamba bakech na biloko olia na biloko nyonso bango kaka baoza nango baosepela baya opesa biso baozwaka ok siko na classe ozotanga bien nafutela ko numéro kaka azape nitafutela ko ok merci beaucoup bonjour Ardi nani Makabika oyebi age na yo oyebi esika outa te awa oya na age nini siko nani asala po koma papa Zappé azwaka yo wapi mpe esika bazwa te babetela mpe lisolo te babetela biso ka lisolo babeta lisolo ndenge
Bana bana bazwa kama mwa mki. Mwana moke. Côté ni. Baby ba parent na. Baby maman te dit papa de. Son papa za pas comment papa na. Bilobani siko ko koloba. Pa bato bazolanda yo. Loba na Congo orphelinat oyo eza quartier ni. Oyo eza quartier ni. Mbala. Quartier Mbala. Quartier Mbala orphelinat Congo non. Orphelinat Zappé. Orphelinat Zappé. Awa siko ba difficulté ni bokutana. Nini ya passe a bino bomona. Bomona nini ya passe. Donc boza bino bien. Koliaka bien. Siko soki bakonza mboka balingi basunga bino. Kokokisa bango basunga bino na nini? Na biloko. Biloko ni. Biloko kolata. Bilamba kolata. Bo biloko kolia boliaka bien. Sikoyo papa Zappé atangisaka bino. Otanga. Oza en classe ni. Troisième primaire. Otanga na école. Mon avenir. Mon avenir. Dans la quartier Mbala A. Ozwaki. Vous avez combien de pourcents pour passer troisième? 70. 72. Si vous avez un peu de sa fille. Papa Zappé. Ok, merci. Aujourd'hui, nous avons un peu de basunga yo na bilamba kolata. Parce que biloko kolia papa Zappé qui parle bien na molia. Classe que la foot la bino bien. Ok, merci Ardi. Comment on a Sainte. Sainte nani? Makubika. Sainte Makubika. Sainte l'autre kokuto na kata orphelinat Zappé. Avant il y a Aouza qui va. Maman na bino wa bota. Azala kawa. Baba mwa makasi Bubando vanda wapi? Matadi Kibala. Siko nini esala po ya papa Zappé? Parce que maman biso tuenda kola libanda, maman biso yaka mbongo te wanda ya kotika biso kama. Yesko mama za wapi? Mama za na Selemba. Si le lazola aka libanda. Asana ndako. Avinda. Siko po ani bobande kola libanda. Bongo ndako esika babotela. Parce que biso maman za kina mbongo te tuenda libanda mama banda ko sala musala ya. Parce que ça qui mona musala banda sa musala banda bwa torali. Akata ndako tako to yaka ana zaka na makwati. Oyaka zaka ba kwanza basili ba mama oyo bazozwa swa na bino balongoli nyonso. Makwanza pe stila. Mama biso papa za na mboka. Papa za na mboka. Depuis oya mama yaka kotalo. Ayaka mkolo moko. Ayaka supe. Oya ana ajmi. Ba ajmi yaka na yaka ya ndeti ba ardi. Ndeti ba ardi boye. Siko za ardi longola mki. Siko za ajmi. Azana ba 10 ans. Oza ba 10 ans. Oza classe ni. Oza 4e. Yepo tanga. Otanga wa. Na collège d'Avignon. Siko na atangisa pe. Papa Zappé. Siko mama ayaka kotiko awa to balokota kwa na nzela. Mko mtaya kotika. Mama ayaka kotiko ba papa Zappé. Ko bato mama sika bandosa abanda ko boya kwa ni mama la na ndako na bangona ni. Parce que banda bien na biso bando. Bino bando. Donc olonga mboka na aja mukieto botama anaki. Na botama na ki. Botama na ki. Papa le akemboka. Bino botika na ki. Bo mama za bandeko te. Asana bandeko. Bo bandeko bazwa ki bino te kwa ni. Parce que koko abota mama biso akufa niso. Amona supe. Sikuto bona nyeso ya tona iloko. Toluke loko ya kolia na iloko ya kolata. Bilamba bona ne biloko ya kolia pona ba fete ndenge zali koya. Batamita malamu bazolanda baoya otikela bino aboza quartier ni. Sana quartier Mbala. Quartier Mbala. Se ben na quartier Mbala batunika orphelinat papa Zappé basinas bayebi yango. Quartier Mbala na Badiadine commune na Selembao. Se batunika baolakisa bino. Oba su Kongo nani. Comment on va sentir? Lelo se nzamba pamboli yo. Ozonga pa mama ke kozwe uswa to osala ndenge ni. Ngai seki na voyage na kina
parce que biso tovoyage tokende po tomela bandeka na mama obandokanisa mama ayaki otiko na motema mabe te mpoka azangaki mbongo yango yaki otiko donc soki ozwi mbongo kosunge bongo papa aza te aza pe mpe na kosunga oloba sikoyo na nzambe asalela papa aza te nde parce que moto abombi nzambe asalelaka aza pe azanga eloko kosimba te na loboko na ye azala kaka motema mokokita na baloba te alinasite eza bokutu aza pe abaki kutu fo asombela biso kutu bilamba kolata eza na mpona ne fo asomba biloko kolia mais azozela kaka nde baisunga biso sina nde akokontinue mosala mama kasi kombo nanyo fina oza age 16 ans otanga te kokuta na orphelina awa oya ndenge nini ngai naya na age kaka 16 babengana 16 ans babengana yo obanda ovanda we na abeni mokuba wana koteni na kiyedi donc yo ozaka na kati ya quartier awa babengana siko mpona koko na nga mwasi ndoyi na nga na bamutu abandaka kobila siko maladi ana babinga mutu na besi yango donc bazwi lokwa ndoki ale bazwi babengani tokuti ona bebe oyo abotameli awa te abotameli kuna siko nde oya awa bayaka otalo te ndeki na nga ntango tokende toyaka awa ntango babaki tokende na komi tozala na ndeki nango mobali tokende na komi nasali mikanda nde toyaki kozonga awa ndeki nango mpe mobali bakotika na bilamba nde na komi mobali ndeki nango mpe toyaki tokende kaka na ofili donc ntango babengani yo papa aza mpe akende no na komi mpo bino na famille te ndeki nango kaka mobali kaka nde bakamadi nde bazalaka ese te tomemaya kaka ata na ofili na moko tolukaluka kaka nde kamadi moko aoluna te masa toki kaka na pelo paasa apena na yebi nde toyaki nde boyaki po babi tokende na koni nde tokende bosasi mikanda apo oye a sikoyo leo soki famille na yo ekomi na posa na yo posa ndenge ok te ok kwani yoyebi oza motema olimbisa te est ce que a papa aza pakanga bino sikoyo fe koko aya osenga bolimbisi baketalisaki eza nango yo te kozonga te sikoyo na mwana bozosuka ndenge nini na bebe te tozovanda na biso bien papa naza papa avoyage papa na ye oyo abebe oyo papa kaka 5 ans yango nalobi siko papa naza nayebi te oyebi te donc boyebana okutana mpe na ye te lepo nabotama mwana na nomona ye te na nzela donc ndenge eza boye mwana oyo azobokamaka na kati ya orphelina awawa ye mpe bazwaki ye na mikanda bosasa na ye te siko petit frère ayaka kotalo lepo kaka bakotika naka bilamba ayaka sote osala déjà combien de mois bamwa ebele okalkula te siko badifficulté nini ozokutana nango yo moto oza na mwana boye na balinga kolala libanda ndeleki na nobala eka na siko awawa mpasi nini ozoyoka mpasi eza nango oza no bien mpo na moni batie bino te eza monene bovanda botali te mpe kolia te siko soki osenga na bakonza mboka basungu baosunga bino ani basunga biso babilamba biloko balia mpona nde mpe yango ezoya basunga biso siko soki mwana pusani kozonga classe okata classe na classe otanga okata na classe 5e des humanité obanda osala 5e primaire soki oza te na mwa retard ya classe siko nde bosola na papa azalaki alobani okozonga classe to ndenge papa esenga nazwa mpasi omwana semona tamboli ok merci yaya toyoki yaya bakonda mboka mpe balani Oui, merci beaucoup na mutu nyonso oyo ataki miso mpe matoi mpona koyoka bana oyo bauti kotalisa babezwe na bango epa na biso yango nazosenga ete yo mutu oza motema malamu omesana kosunga bana balobi bafete yango baza bilamba kolata te mpe biloko ya kolia te antuka nazosenga na yo mutu ozomi na kati ya ndako kokanga motema te fongola motema na yo na ntina ete kosoutenir bango
pour que ozwa centre na biso oyo ou soit ONG na biso ya orphelinat oyo contacter biso kana numéro eza affiché wana na se okozwa biso pour que oya ko soutenir bango to pe kosala dépôt ya biloko oyo oza nango mpona kokitisela bana o liboko epesaka nzambe azangisaka te kobakisela ngo mosusu na yango nazosenga ete biso nyonso tofongola mitema tokanga te tosoutenir bango biso lelo tosalaki descente mpona kotalisa baposa na bango epa na bino e alors tozozela bino boya na baréaction na bino na yango ngai Lakinose Miss Aigle mpona lelo nasuki awa tomonani na bino na mikolo oyo ezali koya. Merci beaucoup. Biso toujours nde tomesana koloba epa na biso tozala tozali mpe tokozalaka kaka kati ya bandako na bino na babiro partout oyo bozwi occasion ya kolanda Lakinose Miss Aigle. naza besoin non bosabone osabone bomaisinga minute soki osabone na 2 minutes soki osabone na komi na 3 minutes